Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bino ndenge bozongi lisusu liboso na biso. J'espère que vous allez bien. Biso pe atoza bien. Bien notre pe nzamba lola azobatela. Na video na biso ya lelo toye kolobela reconnaissance. Na kati ya ba toza la reconnaissance ya positif na négatif. Bon fouet, donc to salela ngo bon fouet lelo, donc tozo lobela mingi en général. Donc to généraliser moi makamwe belé. Ya liboso to banana ba église, toza na ba communauté, ba couple, na ba famille, reconnaissance na ba friendship, reconnaissance na ba gouvernement, donc reconnaissance na makambo nyonso. Ma wana bolingo ya ko partager. Surtout bolingo wana. Boza na bolingo ya ko partager. Po bo mwene to sala bo soki yo partager te. Mwana ndeko mususu mwana ngote. Amona ngote. Amona oyeba pete ke na osala mabe quelque part. Po omoni basier na biso belé bande na biso belé baza makasi na mamba ba YouTube. Donc yo soko tindeli ete akoyeba te mutu musa kozaka yoki neka na lisolo eleki na mokabongo mais azana makasi te pena akota ye moko pena tala nga yoka balobaki nini kuna Claudia lobaki nini Anita lobaki nini yango mo boye bisabi soki na esungi mutu te. J'espère que to sungi batebele to zora ba phone call to zora ba message bat bazo féliciter biso to sa musala bien siko problème les amis o bozo mona pasi ya ko partager surtout ko partager kaka ozuna ko tindeli muninga tala ba fi ba osala vidéo ba lobele likambo ya bien ozuka ko kabi opesi muninga na pe tant pe bazo tinda ka boye ba pe ko. Donc lelo to lobela mingi ba famille mais eloko liboso tozolinga to lobela famille eza nini est-ce que eza peut-être ba famille o ba bengisa biso na ba poto ba tata mwasi ba mama leki ba noko ba papa kulutu tout consort ya leki oyo abengisa mutu na poto. Est-ce que eza mabeto eza malamu tolingi toyeba reconnaissance na parwana na positif na negative way. Donc eloko biso toye kolobela lelo yango wana mais na ba video eko ya bomo na mikolo to lobela mingi reconnaissance toko fongola ka moi bracket lelo pona famille oyo ba bengisa biso na ba poto. Donc eloko tolingi to lobela lelo yango wana donc na pesi susu malobe pa Anita Mavita donc to nyata toleka. Ok, j'espère que ma famille va comprendre et loko oyo Claudia me ko expliquer biso moi mukie. Donc ndenge to lobby o ezali partie 1. Donc pa wana biso tozo lobela lelo. Lelo tozo lobela na kati ya ba famille ndenge yaya na yo abengisa yo na poto, noko na yo, tata mwasi na yo, neve na mutu nyonso tu abengisa yo na poto. Est-ce que asala ki mabe po abengisa yo na poto po na merci oyo pesa ye. Yango to kolobela lelo mais ce que to osala yango partie 1 partie tinenge to kokende que dans lobby to kolobela pona communauté na biso to kolobela pona ba église to kolobela na kati ba couple to kolobela na ba famille to kolobela pona ba relation ba camarade to kolobela pona bana gouvernement to kolobela ngo mais lelo ndenge to lobby tozo lobela pona bandeko oyo babengisa bana ya bandeko na bango be bana na bango baleki na bango na poto sikoyo toroka bola yango ngana koloba côté ya positif Claudia koloba côté négatif Claudia kozonga côté positif ngana kozonga côté ya négatif. Voilà. OK, voilà Claudia siko tokoti sikoyo eloko nini oyo koyebisa biso na côté ya négatif side ngapo na ngale lopo na negative side eza nini batu o ba bengisa biso na poto de 1 eza mabete basala peut-être na reconnaissance moko boye peut-être mutu o abengisi na poto azaki mwana ndeko na ye azaki mwana peut-être ya leki na ye lobi lokola nga na ye poto na sala nini na bengisa ye aya yes na ye na nga na poto mama na ye poto bengisi nga merci beaucoup na o nyonso kosala mais ça te ke nga lokola na ye na poto
nyonso nga na komi ko sala na vie na nga il faut kaka na baluka na sima tata moi si merci maman leki merci noko merci yes na pesa ki merci mukolo liboso na yaka mais mingi bango bakoma ko traiter biso on dirait to koma neti bana misala ba nyoko la biso donc to sala ka nyonso alingi donc oza kutu ata na droit ko bimate même téléphone na pamba oyo oza na droit oza na ngote parce que ya bengso na poto ye mutu fa diriger vie na yo olingi sala boy fo oye bisaye olingo zonga boyfo ye bisaye a commission mwana musala na kati ya ndaku na ye azape na bana mwana mususu pe azana bana na ye mais alinya ta kotinda mwana na ye musala te donc kolambe za yo kosala musala ndako za yo nyoso yo okende donc osana eloko osala te nyoso ezaka mabe o traiter yo neti mwana moko ya mbanda po lokola azwa mbongo na ya bengso na poto donc yo il faut nyokwama omoni côté négatif na biso côté négatif penda obiso tozwa na ba famille tozwa na batu o bazo benga biso bazo pesa biso ba exemple bazo banga kutu ba bengisanga na poto nani mama leki nanga akomisanga soki ndenge neti mwana musala na salila ka nyonso et puis Claudia na kata yo mais peut-être zalaki azolinga a aider yo oye ko la peut-être ko lamba a aider yo oye ko la peut-être ko sala musala est-ce que wana ezali ke azoko abuse yo bien azoko utiliser yo Anita omoni ko aider ko lakisa mwana musaleza na mama bete tango zala bana na kati ya ndako azala mwana ndeko na yo to bana na yo faut traiter bango nyoso de same faut traiter bango nyoso bazala ndenge moko mais siko ezala ba misusu bakoma ko traiter bana ya bandeko na bango donc ako préfère mwana na ya lali pongiko mais yo olamuka osala musala nyoso do banda tongo tipo kwa aussi opema ezaka tango okende kolala donc ezaka kutu kolakisa musala te wana ezaki injustice pourtant olakisa faut lakisa na oya yo na oya oyo yo bengisi yo siko so lakisa ka mwana moko siko oya yo ovandisi eza nango mabete ozolakisa mwana musala eza très important mais faut kosala mwana ndenge ya bongo et kosala po parce que ya bengisa ke na poto po ya kosala ke musala po ya ko aider ye mais tango pe ba bengisa biso ba yebisa biso bongo te ba yebisa biso na bengi yo po ya kotanga na bengi yo po ya kosala vie na yo po okoma mutu obengisa pe batu mususu ba yebisa biso te ke ya bengisa nga na poto te po na ya kosala musala na kosala musala po naza mwana na kati ya ndako consciemment na yebi ke ngamo fona sala musala eza na ba misusu penza ke aosalisa yo musala ko donc ovanda te muke Claudia yaka awa mai Claudia yaka awa zongi saboy bona siko eza nini eza ko abuse penza mwana tata mwana ndeko na ye mususu pena ko beta likolo eza na ba misusu ba beta bango penza so salise musala na makasi penza po kaka anyoko la ye kaka mutema mabe donc sikoto lobake ndenge batu ba sala batu bongo eza mabe kolo abengisa ki yo na poto akomi ko utiliser yo akomi ko utiliser yo azana bana ne na kata ndako mais alingi bana wala mupanzi akomi kaka yo donc ali ko tinda bana ete musala nyoso te komi kaka yo ko lamba musala ya ndako nyoso komi kaka yo et puis sikoyo Anita yango ezo epoussa bana belé soko remarquer série wana ezara pena bana belé ba bengisa babima enfin parce que bakokate ko mal on eza ko maltraiter mutu abimi ake kokota peut-être na libala za na posa na ngote ayeke ko peut-être zemi o ya kana kite ake ko se retrouver na place moko akana kite likolo ya yo tata mwasi likolo ya yo mama leki likolo ya yo noko papa kulutu obengisi mwana batu te mais mwana ndeko na yo zoe lokola mwana na yo traiter na bolingo oyo kopesa bana na yo pourquoi ko chaye à part parce que yo bengisier asa mwana musala non soko bengaki soko zana besoin mwana musala il fallait oluka batu mususu na Congo ezate ke oluka mwana musala mais ozu mwana no komi ko maltraiter te ovandisi bana na yo poser bana no balala ba pongi bana no ba pesa opesa bango nyoso misusu kutu na argent de poche pour pesa ota 5 pounds il faut nyokwama Anita il faut nyoko ma donc na semaine moko talaka toza ba jeune fille boza bino nyoso na ndako bana ebele mais yo ba opeso 5 pounds mais oya ye kuno mona pesi moins 20 livres pour somelo biloko o mona mba misusu pe a osomela mwana ya ndeko na ye akesomela biloko a wendi mais ya mwana na yo mona osala série wana ba catalogue ezalaki osale commande na ba next alors tise biloko a cher mais yo kutu ba lukelo mo boot série mo ba boot mo renyaka boye o mona ba lukelo boot
moko ya wenze ya 15 livres mais mwana na ya osoma peut-être 80-50 livres o mona bona ce que ça ko maltraiter ou abuse mwana ndeko na yo eza bien te eza gentilité totika bizaleli wana ngite soko bengisi mwana na poto au moins si on traite moi na bien peut-être ba no kutu ba osunga ote et belo mo na pe ba tu ba sunga ba na nini na famille eza kutu ba na obino bobo akisaka ba no bo traitera bango mabe ba no bozo maltraiter no mo na bango kutu ne bazaka beta koleka na ba na bino lelo so bo sala peut-être ba o ba sala ngo bo rendre ba na service moko ya bien pour nangai na koloba ke boranda bango service à bien pour parce que na banda kuna bango ne bonyokola bango bakoma baza kitoko baza bien basala kapana na bango bazanga ke lokote ba bo lamba ba ebi ko kipe mibali na bango très bien donc bo sala musala moko na koloba merci mais botika nde ezaleli wana eza mabe parce que bobebi sinde bana na bino bana na bino siko ba se retrouver ba koka kosala lokote baza ba lazy atako lamba yebite kosala bo yebite musala ndako yebite donc pona nga na stopper nano pona lobby pe mingi na pesa Anita pe a mekana ko le positive side so avant to kota na positive side o ya reconnaissance na rolingana baksa Claudia Lobby Claudia Lobby makambu Claudia Lobby eza solo eza makambu oyo esalama trop na communauté na biso eza na bajne so Claudia Lobby surtout ba série o biso to yaka poto ezalaka na surtout série na yebi ndenge ezalaki kozwa ndaku na social ezalaka facile bane belé babima na ndaku ezalaki ba réseau ebelé na bato babengisa bango peut-être muto abengisaka ezalaka yana ya mobali mais moi ça y a na abandé ko abuse abandé ko nyoko la peut-être mutabengi ça qui est noko na ye mais moi ça noko na abandé ko abuse abandé ko moni ça est passé ya mona bo mona ki série moko boy bane belé ba koma ki na ba poussette na banzela bane belé ba kote ki ba mabala ba te belé ba kota mobala mbabala mususu ezaki na volonté na bangote ezaki po parce que souffrance et les qui makas na ndaku azaki na choité falabi makaka et puis ba komisa bana mo mabe Anita o bana mabe balingi vie pressée eza vie pressée te mais yo o pesa na kimia te na kati ya ndako exemple moko to pesa bin exemple moko eza neti na ndeko yebi to sola ki na ye alobi nini ye tang ba bengi seke na poto muta bengi seke na poto eza ya na ye mais na ndako bande ko vana mwasa ya na ye asala ye boye ndenge to sola lokola mbanda akomise lokola mbanda na ye na mwasa ya na ye abota auti ko bota biso so ebindenge mwasa bimamakila mwana mwasa batu sirana zaki na 16 ans lobi abande ko soko ele bilamba na makila asala ka musana ndaku wana mendeko wana apesa ta merci ndeko wana lobaka mabe pona ye ti le to ba moya lelo pourquoi eza bongo et comment ki na moment moko ndeko mwasa moni trop c'est trop asala ki nini aiki ko luka na ye asa ki na relation moko bena ba camarade mususu atomi na eko kokina ba camarade mususu ti malembe ayeko kutana garçon mo boye ba kuta ndenge zala kaka ezemi ezanga kate zemi ko ekomi siko tango zemi wane ko yaki asala ki nini aka même ayeko ba mobali ni il faut balanga na famille nga aluka famille na ye babala ye mais baboya ko ça elle est parti pour babala ye talasko mutema mabe niveau wana j'espère que vous comprenez ndenge to so ya ba sente ma reconnaître quand même que na famille na bo salela nga facture mobala ye abala nga muto ena serenyo so me boy ko ya na ye ya na ya boya ko ça elle est parti alobi naza d'accord na libala wana te sikoyo wana soki mwasi ya na ye ou bien mwasi ya noko na ye ou bien mwasi ya papa na azala ki bien alinga ko boma moto alinga ko swana mobali na ye alinga ko swana noko na ye alinga ko swana ya na te aza mwana malgré sali mabe to limbisa to sa fongola motema to sale parti babala ye ndeko mwasi wana lobi babala ana poto te libala na kenda ko sala na Congo po parce que na yaya na ye ou bien noko na ye ou bien mobala mama na baboya ko sala ele parti libala kenda ko sala na Congo pona nini le motema mabe ya mwasa
ya na ye motema mabe ya mwasi ya papa na ye motema mabe ya mwasa noko na ye yango ne bimisi sa bana ebele libanda bakena kokota mabala avant bakota avant po parce que amonaki na ndaku eleki azokoka susu te ka ndenge Claudia lobi ozana bana ebele na kati ya ndaku okomi ko traiter mwana ya ndeko na yo bien mwana ya mobali na yo ou bien mwana ya neve ya mobali na yo ou bien nièce mobali ozo traiter mabe mais yo zo batela bana yo ozo bomba ba lokola liki ya soso ozo batela bango basala misala te ozo ok osala ki erreur eza kutu oyedaki ye ayebi kosala musala na ndako na bango ayebi kolamba bien mais yo bana na yo bayebi kolamba bien te bayebi kosala misala te bazo kosambrier ti leo na vie na bango en plus pe liso eloko moko Claudia bana misusu balobi et puis bandeko mususu balobi mususu ba viola bango eloko wana pena eza pasi obengisi mutu na poto mibali donc oyo kutu azo expliquer biso azaki mobali ya yaya na ye donc mobali ya yaya na ye akoma ko violer parce que azali na point faible na ndenge yaya na ye abengisi leki ne na ndaku bazovanda yaya akenaka ne mosala ayebi na eloko te nzoka nde mobali ntango atikalaka na mwana na tala kaka omona mwana kini boye na boye yuma aza nanu ble ale yo moko bandi ko devierge ye papa surtout côté on a beau bébé ça mususu pe omona mobali ya mama na ye moko asala ya traita ye na ndenga mabe abangisa ye alakisa ye pena ke yo soko meki ko loba vérité na ko boma yo ozomona mais bon abuse sexually tozoloba ozo forcer moi na batu donc moi les qui viol pour ça to landele yango na bata et puis sorry et puis quand bana mikete ba viola pe ba sœur rebelle pe o mona pena sœur moi qui d'un pote zaki na ba 20 quelque mais tellement ezaki na volonté na été OK ça lycée li kambo o ya linga kité ezapé ka viol ezaki premier ezaki viol mais ceux qui beaucoup mais pour ça la sala moi et le moi qui viol et sentiment mais est-ce que tant que ça qui a première fois na au salaire au viola qui est à profiter na faiblesse et puis à comme que trouver un normal fait na sala na kaka parce que na choix na ibi place à kokende te faiblesse ça wana faiblesse ça bamsusu balobi bokanga ba passeport na bango po aider bamsusu kutu babwakisa bango ngunda te Anita obwakisi ki ngunda te yesko bengse na poto azalaka mwana musala na yo avant daka bona ndako na zamwa musala na yo et puis pe ba misusu ndenge baza bongo bakoma na motema mabe lokola ba moni yo vi na yo ezo progresser bien ozo kende bien okoma ennemi na bango ba misusu kutu balingo lobisa ba lobisa ba misusu te na vie oyebi eza na film ko benga ki nga lobi ye tango azwaki mukanda na ye tango ye anti na ya bengisi aye tango aye ayaki na zemi na ye abomba lobelo kote ti aye kobota aliskota bakena bwa kisengunda tata mwasi na ye akokai kotia ye atake mwana na ye ba série wana nzoka nde akenda atinda mwana wana akitisa na no age ake kobwaka neti mineur abwaki neti mineur bapesi ye mukanda ye moko sikoyo ta mukanda na ye sili bapesi na ndire mukanda 4 mois mukanda na ye sili ayebisi anti na lobi anti please sunga ngai boy mukanda sili ngana zana bana na ngana na kene ko sunga yo ngana na yo ke na boka ngunda na ndenge na yo obwaka na ndenge na yo ba ko peso mukana na ndenge na ngana zana oya ngai fona déclarer ngana na tanga yo te oyebike fi wana anyo kwa mapozo mukana bundana tinza masalaka oyebike bato o banyoko la kanza bangwana nde batombola bango merci nzamba sala ba pesa mukanda indéfini sans problème. Et puis nous ça la fille on a kaka grâce ça mukanda azo vivre bien net mutana mukanda azo kene na malgré moyen ça les ala quitter moyen temps les ala quitter mais azo à moi quand même bénéfice azo vivre na mwana na ye bazo continuer ko vivre ti aye ko zope libala ya bien avant di pena libala ne bien nzamba pambola ya zo mukanda akoma na kimia siko yebisanga idée nini so ezaki mwana na yo basali e bongo yo osepela et cette question tozo tuna mwana na yo oyo boti akepe quelque part basali bon yo osepela te pourquoi konyoko la bana bande ko na bino toza pe makila moko eza kutu te ke toza ya ko defa oyo kutu bino moko donc ya na leki mwana leki na ye to mwana ya na yo aye pourquoi onyoko la ye pourquoi yango moni tozo lo balelo
tozolo bakaka botika comportement na eza mabe eza te lokolo obengisi mutu na poto akoma mwana musala na yo akoma mowumbu na yo no obengisaki yo moko fongolaki motema oyede mwana ndeko na yo yo moko fongolaki motema oyede mwana ya mobali na yo obie mwana ya mwasi na yo obie mwana soki ya nièce na yo obie nyonso ka ndenge fongolaki motema nzamba tushaki motema na obenga ye mais ko expect teke lokola yo bengaki akoma mowumbu na yo chaque jour abengaka yo na phone allo na bengi yo na pesa merci lundi suta bengi yo allo na bengo na phone pona pesa merci wana ezalaka te eza wasting of time bozala mitema malamu bofongola mitema na bino nzambe pe alola apambola bino tant yo bengisaki mutu wana anyateki makolo na mboko bengisaki ye tant lobaki no déjà merci merci wana déjà c'est bon et puis mon kota vanda peut-être na prière na ye achaka yo apesa ko merci asole yo na zana mboka oyo eza mo kingani bo bengisaki ngai pona loko wana pona yaya wana alobaka yango mais ça te gabenga wana fon chaque jour nde na zapela na poto beza grâce na yo there's no need ya koloba bongo mais na motema ye moko ta vanda loba soki leo na zana mboka osole yo na zabo ezali kingani mutale ayedaki ngai yango na bozara mitema malamu tango za motema malamu ozoloba malamu pona mwana muninga ofongoli banzela ekozala pe bonheur wana ekozongela pe ate zongeli yo te kozongela bana na yo mais bakoko na yo mais bino bato boza mitema mabe bosala surtout eza pe na ba famille musu bazali basi musu bazali mitema mabe bazali bochaka bakali mibali na bino baede ba famille na bango te baede bana bandeko na bango te ou bien baede ba kaka yo ou bien basala kaka yo eza mabe botika esprit wana eza mabe to muti Afrique kuna na Afrique bandeko na so bazo souffrir biso toza na Europe a photo aider bango biso nzamba sai biso grâce donc soko za motema mabe na bana baninga yebaka bana na yo bako rompre si comme moko bakende pa imoko te nzamba juste nzamba juste surtout yango mona ndo lobeli boso bato banyokolaka bato banegligeaka bangwane nzamba tombola bango baka bato na vie bana misusu obino bonyokolaka baza bana betike bana ba papa te baza na ba mama te OK bino bosali grâce bobengise na poto bongo komiselo kwa bowumbu na bino bosala kaye boye mais boye bakanza nzambe azanzambe ya juste ba famille j'espère que vous comprendre eloko tote koloba tote koloba côté ya négatif ya négatif ya reconnaissance oyo esala marana kati ya ba famille na biso lokola ba bengisa yo yango balingaki ba abuse yo ba bengisa kyo balingi ba nyokola yo lokola ba bengisa kyo balobi ke merci ba pesa na mwa to ebite soki balingaka bato basala ni lokola ngona to yaki koloba lelo ya bongo siko to linto kota na positif côté ya positif bino pe bato babengisa bino raisonner ozaki na Afrique obande ko nyokwama peut-être outeki na famille moko bo ezala ka moi jar balongolo na Afrique bayena peut-être bande ko teka soki ni ozaki na soki ndengeni na mwana balongoli oye na poto oye bavandaka nanu calme balobani soko ye na mboka ana balotambwa na gauche yo pe foke na gauche yo babengisi yo na mboka bato oye na ndaka bato batambolaka na gauche yo lingo ke na droite olongo lingo mema vie pressée yo ye ba peso ko opportunité otanga oli ko tanga te okoti na groupe moko boye ya mabe na yo siko wana za sima okobana koloba bakibainga bien te eza faute na yo moko babengi so na poto ba aider yo po ya kotanga ozwa musala obala obota osala vie na yo ya bien mais bino misu bobebisa ba vie na bino moko bokota na ba groupe moko boye bokota na ba misu ba bitanga ba ekipoto siga tema bande ko rêver poto tema bande ko rêver Paris tema bande ko rêver Angleterre bande ko rêver Irlande akoti na ba groupe makomi na saper akomi na groupe bato bakenda relaxa bilamba akoti na groupe bato bakenda koyiba na ba shop akekota libala yo ye poto osali ka demo apa moko kota libala na ndeni siko mutu abengisaki yo asali ne logote otangi atate obula tate ke na poto mo opportunité ezalaka ya kotanga bapesa bato opportunité moto otanga na to ofele yo ye na poto kana loyenge na ozaki na Congo otangi atate ozwi atata musala te dans deux tolo bati na 2021 yo suka na bana 4 ozata na qualification mona maboko na ote siko wana o condamné ya bongo soki ya lobby ozima babengisa na poto poto ezani ni ngayo nazo vivre na poto soka bengisaki yo te olngolo
ke yaya za mabe mais asali effort tata mwasi wana noko wana basali effort mongo ya pasi ya poto poto eza na mongo ya pasi mongo facile ezalaka te mongo facile ezalaka kala mais lelo koma mutu pa bengisa yo ayo kwami mais na bakayo apasi na moka azola muka peut-être ba 3h 4h kwa bima na malili sikoyo mongo wa bongo yo kanisi ko avancer ndeni na vie soko za reconnaissante oza reconnaissante te oko avancer te na vie parce que muto abengisa ki yo azo munyoko mazo yoka mutema pasi wana donc tango azo nyoko mazo ka mutema pasi wana ke na bengisi mwana ndeko nanga po ya kotanga ndenga nita lobi oya ko sala oya ko luka vie o bengisa pe ba misusu o batika na sima mais yo ko sala n'importe quoi na poto komino saper o komino muto kuluna donc kuluna na poto peza la ka bato akini kuluna na poto peza ka baga o baza bakota na babiloko mabe ko simba bambeli ba minduki bango to benga ba bato kuluna na poto donc yo vi na yo o komino voyou ndenge balobaka o komino ko sala ko boma bato ko tia bato bambeli ko yiba siko yo mutu mobimba yo babengiso na poto pona biloko bongo après sikoyo bolo bake babengisa biso na poto bakipa biso te poto ngoza nini poto ngoza nini merci so boza na comportement wana bosa na makambo wana botika biso to eko boya ba comportement wana botika yango eza mabe zala reconnaissant na mutu o abengyo na poto to lo bite ko banda ko kumisa yeso nginde nini mais o la kiseke obengisi ngai na za reconnaissant tala so kata yo oyebi mo pesa la bien soki mutu abengiso na poto amoni surtout ça motema malam amoni ndengo zo progresser ezala bongo na ezala likelemba yo babengisi yo pe fo bengisa bo soki bozana batu na famille na Congo wana nde mususu mais soki bozana batu babengisi po bengisa yango moni tant babengisa mutu na poto surtout so kute na batu baza bien akopesa opportunité okende classe ok classe otangi tango otanga ayebi ko zo musala okobengisa pe bandeko na pe obando ko déranger te omoni soko ke musala otangi obie ka osalila ku mobo ozi musala na yo obando benga ye na fonte ke yaye nazana semonte na ndako ya bana baza miki te obando déranger te obando osala makamyo su yo moko otiki à l'aise omoni côté pazali a osepela nazana kimia ndeko nanga na bengisa leki nanga na bengisa a déranger nga penate azape bien place azali omoni ezape bien ke yo koto kenda ba problème si problème babenga kaye kaka mwana na bino boy okomaka ko defa okoma koto defi eza quand même bien te babengisi yo pe foza na motema malamu ozala mayela ko boma mbongo obengisa bandeko mususu raisonner atako na libota bino nso boza na ba cousin boza na ba cousine boza na raté bazali il faut toza na motema malamu wana ya ko aider ya mwa tozolobela bino bato babengisa boza ka reconnaissance qui reconnaissance na bato babengisa bino bozo reconnaître bolam o bato basali bino te boza kaka na kati ya ignorance bozo ko ignorer bato babengisa bino bozo lobaka mabe lokola yo bebisi vina yo o mesa vina yo moko siko komi ko condamner bato babengisa yo eza faute na yo moko tambuse ki vina bien te yo ye poto osali kaka 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois pamba okomi na zemi ou bien o bebisi nzela classe olingite okoti nzela loye surtout si Rimo Sueza qui au moins ba mise bandé ko ya okomona mo sa ba musicien ba conseil nyo su Angleterre yo kaka conseil se beta ana Europe yo kendaka ba mona kaka okota na vie bilamba yo lango yeba ekuto te musala malongo sala raté okoti na vie bilamba siko mbongo na bandé ko zongo wapi okota ki na banzela mibali ba komé ko sombela yo ba cop atolo babo atako na bana mibali ka bana basi bana mibali yo mwa moboyo na poto na loyenge zanga tina balongo les na Congo ye nango okoti na groupe mobo okomo sana ba bêtise mso ngona komo bimana ba mama mikolo po ba pesa ka ebilamba ba sala ka soki nini donc ba osa ebele ba comportement wana ke balela kaka na kombo na yo tamba olela na kombo na yo ozaka na malédiction kolwa malédiction ozomona ozaka na komba dongo bano simba nyonso esala te parce que ba lelaka ba osepela te na comportement na yo botika bizaleli wana to boyi yango to boyi yango na kati ya ba famille. Donc j'espère que vous comprendre message na biso message na biso eza ke tozo boya ba comportement ya mabe donc both side
donc na côté négatif tolobelaki yango ke ba oyo babengisa batu basala batu mabe mais za na misusu pe babengisa bango rendre bango mauvais service donc eloko biso tozotelemela yango wana. Donc ba famille na si to komi na biso na suka to komi na suka de to lobi lelo to yaki ko lobela pour na ba famille reconnaissance na kati ya famille. Donc yama tozo senga bino ba famille s'il te plaît place bozali bozala na bolingo wana ya ko partager otineli moningo anatine na WhatsApp yo finira place wana e ko koti somba na moko oyoka makambando na biso ba osala to osala mama bete to osala mama bolo bokata ba live ba kombo nzambe pesi bozali soki banda biso to bani makambo oyo nani to ede mutu te boye bisa biso abengisa batu na poto ndenge batu musu banyokola batu lokolo abengisa na poto ou bien ndenge batu babengisa ba na poto baza marque ya reconnaissance bien bazo reconnaître bolamo mutu asalela ete yango na to ekolobela ngo leo na communauté bobo sanate biso awa to lobaka to yaka ko sala musala oyo pona ko lamusa esprit ya batu misusu omoni batu misusu bazala ayebi likambu mais aosala yango te ayebi likambu omona ndenge bongo mais tant muta zotala babiloko oyo ezolamusa esprit na ye donc tozaka lokola ba pasteur quand nde basala nzambe bateyaka liboso bateyaka biso ndeti biso pe tozotema liboso na bino tozoteya bino bango kutu makambo oyo bateya yango te mais biso bateya yango te mais biso tozovanda mpona ya koya kolobela yango toana ba expérience ebele na vie tosolaka na bato ebele oyo bayebisaka biso makambo oyo eleka na bavi na bango yango omonaka toyaka kovanda toya koloba makambo oyo fongola pe otali ezaka te batindeli yo fongolaka te après na sima nayokaki lisolo nazongisaki bote poza na bolingo wana tolingana na kati ya communauté soki baninga baosala mosala ya bien il faut ko appreciate il faut ko sunga bango bake liboso tosengi bino mbongo te tosengi bino bosala soki ndenge nini te tosengi kaka boshe eza nango eloko facile. En plus, mais les autres et belé aussi quand on a obligé ça on a air moroté et morozo finira au tine à moi 5 personnes c'est bon ce qu'on dit sous temps sous au tine moi 5 bateau ka baza na WhatsApp na yo ata na ba Facebook na bino na ba Instagram na bino partout na ba Snapchat bozali pourquoi pour la biso bolingo pour encourager biso que musala bozo sala musala bien na communauté mais bino bosala ngote bozo partager te mais bozo tindela surtout to lo bané loko ya merci na bino ndenge bozo tindela biso ba message na ba WhatsApp na ba Facebook partout merci tondimi yango mais siko pourquoi pas message wana kaka o koma yango kaka na vidéo ça il ta comment wana bino molingi ko comment na vidéo te bolinga ko comment kaka omono bengi to tindi message na WhatsApp ke vidéo na bino ezala ki bien mais pona nini te okomika message moi tambo ça bo pesa biso su courage bozo pesa biso énergie tala moni ndenge za boye soki biso to sala ma be na communauté lo ba ma be na communauté oyo nzambe lo azomona mais o biso to yebi banda to bandi so to tali pe bien na communauté na biso n'esprit bien ba famille pesi ozali na communauté na biso ba YouTube bien ba Facebook abatu ba message oyo ezalaka penate batebele banda ko lobela makambo te donc bato pena ba banda ki ko lobela makambo na lingala na français te na anglais te za na lingala to banda pena to loba to e ko sala pona ko mingi bato bazaye ko lobela kaka mama ba musique ya ba politique et mon communauté mais bon mais biso tant to vanda ki to bi nord to telema to koma ko lobela makambo mabe o esa na ba communauté na biso to lobela pona ba santé na biso to encourager bato ba kende ba classe to encourager bato ba kende misala eza banele biso to banda yango mais siko lelo batebele batelemi ba komo lobela yango na ba Facebook na bango na ba YouTube na bango eza bien na ba vidéo eza bien pour parce que biso to travailler biso to travailler pour na communauté na biso et la musi esprit ya bato nyoso tout eza mabete eloko biso to lukaki nde ya bato balamu
luka batebele ba commencer na ba YouTube na bango batebele ba commencer na ba Facebook na bango eza à travers na biso n'est-ce pas bien eza biso ananita ma vita show mto banda makambwana donc eza bien bino so boko mosala yango yango na ba famille boza reconnaissance boza la bien bo la biso bolingo bo partager ba vidéo tant on partager moninga na pa moni a bénéficier mais yo tant ozo sala ki motema mabe na osala yango te bazo mi mona banana na osala yango na besusu boina na biso bino toyebi na biso bolinga biso te eza normal bolinga biso te eza nango problème te mais salaka moins effort ya kozwa un message peut changer comportement donc comportement on a peut tozo boya yango pe sur l'inga tozuni bien sur l'ing Claude tozuni et l'on y a ma bébé eza pour parce que biso to le barande vérité pour biso to za ba mama tumba biso to le vérité tumba biso na esprit ya bien n'est-ce pas bien c'est pour moni au même temps tozo ko telema tozo ko sona bino soki tozo na ki hypocrisie tozo le ba bien te et lokuta yango mona biso tozo la ka free to le ba vérité pour aider communauté na biso mais ce que tozo ba ko bomba na to sa to ka se binoté il faut po balobi benga biki na kombo na yango benga liba na kombo na yango eza te ke biki biso tobe yango crayon non faut tanga eloko na kombo na yango donc yango tozo senga bino ba famille s'il te plaît tozo bondela bino na kombo nzambe boza na bolingo na mawa ya ko partager ba vidéo donc bo partager bo comment bo liker merci na bino so ndenge botinda biso ba message na ba Facebook na ba WhatsApp ton dimi bo continuer mais bon commentaire pe na vidéo na YouTube et ça la fait bien botinda bino botinda wana et pour mettre mais bon commentaire pe na vidéo et puis eloko mususu na ngana loba tango bazotindela yo pe soki nano subscribe bakite o s'abonner nanu te s'abonner zala gentil s'abonner au sepela o mona to kende molo mais bo sepela musala oto sala et AGT kovanda neto vandi boeza kwanga na nguba te donc bao basala ba YouTube ba yebi passe nango donc passe eza po ozoka temps osala vidéo eza facilité donc toza busy donc toza en attente busy mais to disposa ka moi tana ya koya liboso na bino ya kosala musala eza musala o nzamba pesi biso to yaka ngona na loyengete ezara loyengete bokanisa te nene tozaka boye malgré toloba ba vérité tosala so nde nini mais toza mutu esala omona et puis eza donc eza teke tosala yango neti il faut tobanda kosala soki nene po tomoni caméra soni te tozana donc tant to font la caméra bala moko to tumbi donc mikolo bo benga biso ba mama tumba to retumba biso dona biso za ko tumba na communauté lo ba beto lobela yango ya malamu pe to lobela yango to lobela malamu pe to yepe ko komisa je muso pe to yepe ko komisa bino mais tema ma bezo leka moi trop ya photo bongisa na bosana te na bato so batine ce message pour na kisi wana tozana live na biso kosala live lundi botinda ki ba message bolingi explication ya kisi wana bien boko taper soki boto bandi live boko tina bino te to tika to sala te po wana eza faire te biso to sala poto aider bino il faut bo aider biso bo la biso bo benge bolobi ke to comprendre te bozonge la vidéo donc quand to kota live bo sala disponible lundi to kota peut-être à partir ya 21h donc 21h so heure échanger to communiquer kaka mais et ça 21h bokota bolanda lisolo to kolobela donc toujours ba mama tumba donc to kotumba lisusu lendi to tumba peace out love you all bo subscribe bo s'abonner to lingi bino mingi bisous bye kamata ba bisous collaboration Tozakeluka solution kaka pour l'intégration. Oh eza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete. Oh eza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete. Butalaka Anita Mavita show.